bonsoir. Ça dépend à RO, c'est bien moi d'être Tébra, autrement dit, les coperfis de la presse. Sans oublier Mimi Alemba, la patronne, mon Canada, il y a Tongo, Ange Gabriel. Merci Nabino Babouine, nous sommes Carrefour de Star Télévision, la confiance pour Pessa Nabiso. Quand on est dans le bas, quand on est dans le bas, Carrefour de Star Télévision, Mimi Alemba, la patronne, on a toujours un moyen d'arranger pour tous les informations par-ci par-là, nettes et correctes. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul dans le plateau Oyo. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet très important, très fréquent dans la vie à Kinshasa, particulièrement à Wana Congo. Le phénomène Yaka Tofan. Bonjour, monsieur. Bonjour aux journalistes. Merci pour répondre à l'invitation à Carrefour de Star Télévision. Sans plus tarder, avant de côté dans le détail, j'aimerais que nous à Carrefour de Star Yo se présenter premièrement. Babengami na kombo ya Emmanuel Litiedi, nazali étudiant na IFASIC, dans la communication de l'information. Pour Babengi journalisme. Monsieur Emmanuel. Merci. Ok. Je crois aux a déjà Kinois, au fait une ville à Kinshasa. Pour Nayo, qu'entends-tu par phénomène Yakatofan? Bon, phénomène Yakatofan dans la ville à Kinshasa, surtout, et comme le coup l'a habitude, vu que Bakinois bazan a mbongoté, et comme il y a des choses en anda kuna yo, vu jeune fille moro boy bengue Yakatofan parce que la possibilité zalité. Ce qui est la possibilité zalara, mais pas les bases à la moussala, mais le phénomène Yakatofan dans la qui existait dans la ville de Kinshasa. Ok, merci. Ça là, ils étaient des phénomènes Yakatofan les Africains à Kinshasa. Mais à ce que moi je sache un peu, phénomène Yakatofan dans la plupart, c'est comme si ceux qui moi si à Jizem, ndaye pas mobile, il y a moi qui mais toi tu me dis par rapport que non. Et c'est ça vraiment, c'est une raison où ils ont que non, jeune fille a le pas na bango pour être fan de combat. Bon, pour la question, on a comprendre vraiment. Mobile imorote a kolinga atia mwasi na eze mission qui a balaye. Ba karne zo kuma lokola et comme habitude na Congo. Pour la nini poké possibilité zalité. Dès que lingi mutu soki yo zali na makoki ou balobi possibilité, o kolinga obimi pa na bango. Pour bailler bayo zoyer bovan na ndap mais ba jeune mingi loko la possibilité zalité bazali ko sana lolenge ya kubatama libanda yo koma na kaya zemi ba ekotikela yi mwasi comme so ces alignes ni mwasi atali pa na bango possibilité zalité moya ko vivre malongo ezate atali pa mobali ya vivaka bien des gars travail bon envier posé pas mobali ay komi ko tsalibala ozomona lolenge ya makambo yango ndenge zali comme so ces ali zemi comme so mwasi atali possibilité, disons incapacité à famille, manque à possibilité, et puis si à côté de bala au to bengi na kombo ya Yakatofan phénomène où ezali ko tambola mingi na ville ya Kinshasa. Attaque homme, l'undongo zawana, ce sont les Cambouana et Koumeli. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Que non, moi ça c'est décidé à l'obi naya kokota bala et pas na yo emani. Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu vas faire tant que tu travailles dans l'auto? Parce qu'on doit expliquer que non, ils ont des volets. Soit le problème est zemi, soit la fille a envié que non, mobile n'a salaka, bon, na bosko, aïe, ce qu'on fait des panayo. Bon, et le que ça, on a vu sur les années. Nathalie qui n'a lingi moi si mingi. Moi si aïe comitika, mobile est comme faible. Vu qu'il y a un abolinga, moi si n'est à comitika totalement. Mais si de ma part, la coquille colingote, pourquoi? Parce que de un, c'est pas du tout propre. Il faut faire abaisser ngai et faire abaisser moi si na niveau ya famille na ngai bazotala ke moi si oyo babala ete aya komi ko talibala ezalaka libala moko ya soni na miso ya ba camarade na miso ya famille na yo na miso ya famille ya moi si bokozala libala moko koza respectuer na miso ya bato. Monsieur Mani, mais après avoir conseillé le retour le bon pour na yo on le dit que non. Bon, ça là par rapport à la crédibilité na yo et à la famille na ondengeza. Mais
siko oyebite que nous qu'on appelle ça on a des conséquences na yango. Cependant, quelles sont les conséquences au ekomelaka la plupart des gens au bandimaka eloko wana que non moi c'est le mot pas na bango aye ko fanda et pas mobile. Bon, ba mabala ya kato vanda ezali na ba conséquences ebele na mabala mingi. Mosusu ozwi mwasi oyebo vanda mwasi maladi ya kufi de un ozali na problème parce que kota la boy famille eyebi yo te ezali libala bosali entre bino na lolenge na bino mosusu boye pe ozwi mwasi oboti na ye famille ekomi kodéclare mbongo ya libala mosusu mpe ozwi mwana na bango vie na otu ekomi freine yango wana mpo ovanda na mwasi oza na vie moko ya malamu bovivre à la bonne heure il faut oleka na nzela ya baparent na ye opeseli ye mbongo ata mbongo ya mingi te ne fiske famille eyebaki naliaki mbongo ya monsieur David alors que monsieur David azwi mwana na bango loko leloko moko abo bavandi pour un moment les gars atali papa après avoir joué avec la fille la dégagé la fille ba réalité za ebele ozomona ba phénomène yango ndezokoma difficile na vie ya bato bakoma ba difficulté belé ovali na mwana ya bato lekiseli ba temps ba réalité mingi boleki nango après un moment donné otalobi ki non ye lisuté mais ceux qui beaucoup maki na l'état il ngoti que na facilité te vie que tali que ezaki nango ya koto vanda tu peux la dégager de le mettre ailleurs à la porte. Baboni na biso à Carrefour de Star Télévision. Je crois que continuer toujours avec Emani na ba question na biso je crois bozo Rolanda. Hein? Toujours continuer kaka. Emani. Oti ko lo balika mo c'est très important. Mais boye baka que kofanda na mwana ya bato ça ko passer par la famille ça a toujours créé un problème. Mais pourquoi bino ba mibali to biso mais pourquoi tu accepteras toujours eloko wana omoni bolingo comme ça ka mutu drôle oko perdre contrôle oko za la maîtrise de kotala tolingi mutu mingi ba demande na ye o salaire moi si tango asingi na yo ke na lingi na va na yo yo po tali ozali na ndaku na yo ozali na possibilité ya kolesa ye okosaboni okolinga ova na ye ce que linga moi si na mingi parce que so sali ngote moi c'est comme si ozali na ba engagement na mususu zoboya ba yo kuta na ndaku yango taki mobali ya tali ki na lingi moi si naza na posa na ye na kobengisa ye toujours mais moi si oyo azali ko raisonner malamu aza moi si éducation malgré bapasi to ba circonstances mususu comme la bato na famille akolinga apesa famille na ye valeur a honorer famille na ye tant mobali ya lingi abengi to vanda soit aza na posa ye pa mobali ako obliger mobali na ye ata mingi te amoke ya kokuta na ba parents na ngai yo singa na maboko ya ba parents na ngai nayebi ba fille belé ba sala bongo fi oyo alingi te amekitisi trop nde asalaka bongo ye yaka to vanda aponi nzela mokuse aponi na nzela ya mokuse parce que soki olingi nzela ya mokuse ela ekotala yo parce que soki ozali na posa ya libala okoexige mobali na yo parce que mobali asalaka o mwasi asengi na ye ndenge kaka obengi aye oye ovandi na ndako na ye ndenge mpo koki kooblige avant na ye epano il faut bala ngai mobali akotosa yo soki azali na bolingo na yo normalement. Monsieur Mani, merci la réponse autopesaka nde na lobandi no abonnez à Carrefour de Star Télévision, vous ne serez jamais dessus. Toujours continuer toujours. Hein? Gaëtan Kitenge, la Brésil, je te salue déjà. Donc je te demande toujours, vous avez toujours branché. Abonnez-vous massivement à Carrefour de Star Télévision. Hein? Monsieur Mani, c'est quoi? On a expliqué à Carrefour de Star Télévision. On va comprendre un peu. So, quelles sont les réalités au Yezala na kati ya libala ya kato fan ba abonné na biso o ya bino bazali kolanda biso ba yeba yango ba réalité ezali belé bande ko tout vous allez kolanda émission oyo ba réalité ezali belé mususu akoti libala akoti mobala juillet kobo tezali te pour la nini famille limbongo te ba bloquer mabota mususu akoti libala de pour akota ki mobala zaki na possibilité moi si ko bela moyen te mobali ya komi na kolela na kolemba mosusu mobali dès que moi si akoti mobali musala esili bozomona ba réalité eza koleka kati libala ya katovanda
Mais ce qui ne moi si ne comme mobali aussi respectueux OK na ba norme o esengi oleki na famille oleki na commune na église okoza na ba mbeba te to na mikakatano na ba niveau ya famille te pour na nini pour oleki na voie normale et loko zo sala bande mingi ba réalité ozo ko se passer na mabala ya katovanda ba mususu be ba kovanda bango malamu bakomi kobota bazobota mais bana bakomi koleka lokwa banguba moko et c'est là ezali bana koleka leka lokola banguba parce disons ça dépend ezana ba bikolo c'est comme ça ou bien c'est ezana ngo loko mobo ça général vu que parents moko ko linga te ki dete bon parents ko comprendre pour na bolinga mwana na ye famille ekoko sepete mwana noko mwana papa kuluta kenda ka boye babala eti ekotaka kindoki na kati na babikolo mingi pe ezali soki obali mwana te ata boboti mil suka na bango tu bakokufa ti okopesa mbongo ya libala c'est que makambo ngo vraiment c'est vraiment sérieux ndeko Emani sko depuis ofandi na quartier na yo na avenue na yo entourage na yo, est-ce que tu connais déjà certaines personnes, ma fille, oh déjà bah kota déjà na libala, bah mi koti si bango na libala, oh yebi bango. Je connais plein de filles oh bah mi koti si na libala sans mariage, bah sali libala ya katovanda na yebi pe ba fille oh yo bah mi se respecter. Bah ke libala oh bah bengi ya mariage, disons mobali ya ye aleki na famille, après avoir famille à ke commune de passer commune à l'église bazali ezali ko dépendre na mutuye moko mabe to malamu tango zomona yobi ke ona za ko saliza mabe mais tango yo salise ke moni yango malamu pona yo c'est que nzelo yo poni yango wana dans la vie to pesa ka vie faute ezali mutuye moko ayebi lolenge ni aza komemela vie na ye bafi oyo nga na yebi mingi bazana libala misusu pe na yebi bazali bakotisi libala ya katovanda. Donc c'est-à-dire que la plupart basi oyo bazali komitika na kati na libala ya katovanda ezali kamobo ezana volonté na bango moko. Bon babilo mususu ezali ko dépendre na volonté ya mutu na ba niveau o mutu alingaka zalela mutu oyo alingaka honneur quel que soit ba passe ba réalité ezoko se passer ici qui a vendu akoki jamais kokinde kokotsa libala moi si mususu ndenge tolobaki liboso akoki na epasité akoki nzala te eza le rôle ya musicien mo yemba na lembi ko vanda chez biso papa tsanga zemi pona kota libala moi si atali ki pasi eleki akei kozwa zemi na makasi epa mobali asali effort azwizemi pour soukanaye ezala aya epa mobali mususu vraiment merci à toi Gaz Mawete pour na nzembo wana merci donc je comprends alembi kolia matembele mususu pe atali kolinga mobali mingi azomona ba adversaire bazoya ebele baya kobotele mobali pour elle amoni lokola ezali ko casser bango mais pourtant ezali pona ko se faire rabaisser ami kitisi dès que yena libala o babali yote totalement ozali fouti ozali mwaso azangi valeur bana on ba ko benga bango tout comme bana makangu parce que ba botami avant mariage mais moi na soka botami na mariage accueilli pas ya famille ya maman ou ya papa moi na ba ko zoena considération parce que la famille parle beaucoup dès que moi na yé abotami na mariage te ket la moi na makangu parce que azana considération balia mo tata na été mais ceux qui balia kate le meilleur moko ya tata na ye ekopesa bango esengo ya komima mwana bazo présenter o koko na ngai mwana na ngai ko bala wana mwana aboti ye ça fait la patronne Mimi Alemba mwana Canada ya tongo je crois zo na ndenge mania zali koloba abonnez-vous massivement à Carrefour des Stars Télévision quoi vous ne serez jamais dessus quand on est dans le baranabino que non avec Mimi Alemba la patronne hein autrement dit Ange Gabriel on a toujours ba moyen et toujours rangé pour hein toi avançara, toi avez information par-ci par-là. Donc nous continuons toujours avec monsieur Emani on a invité Nabiso à Lelo pour parler sur
le phénomène il y a katofano za fréquente na vie na biso ya Kinshasa. Monsieur Mani, par rapport à phénomène il y a katofanda wana, ce que conseil nini oyo ko kiko pesa et pas ba garçon oyo bandimaka que moi ça le ngwe pa na bango aye ko fanda et pas na ye. Bon, merci pour la question posée ngai. Et là, il faut s'adresser au gouvernement na biso. En réalité, il y a ma balle à vendre et ko tambola mingi na ville ya Kinshasa pour misala les athées na mboka ya Congo. Donc charge nous sont revenir na gouvernement. Charge ils ont na gouvernement. Parce que ceux qui misala les alaki, moi nazali bien ndako na bango azwaka nyonso. Ceux qui a vu mobile. Akowelela komi koti na libala te. Po o azaka on besoin azwaka pa na bango. Ceux qui tozongi sima to pesi exemple neti ba kuluna. À l'époque, il y a ba Mobutu. Il n'y avait pas de kuluna. Phénomène kuluna ne koti pour la nini. Pour misala ezate. Ceux qui misala ezalaka ezalo kola ba mabala ya kato vanda na tango akale ezalaki te. Ata ko pesa mingi te mais symbole ezalaki. Mais na tango ya lelo et comme il a succès makasi, c'est que yakato vanda les oreilles. Deuxièmement, na zongi epa ya ba maman. Ba maman bolemba bana na bino ya ba cité. Net na maman na biso lokola maman Émérance Kalombo, sans microbe, balobi poupée Barbie, maman sociale, moi so asolara bien. Na kati ya quartier. Azali maman oyo esengi na gouvernement tie maboko po aza ko aider ba jeune fille à quartier na conseil. Ceux qui ba maman tout baza ko se respecter lokola bango na conseil parce que mutu so azosala mabe yo tiki azosala biki azosala loko ayebi non mutu muso pa ko sala mabe azoyeba te obengi mwana na ngai ya mwasi yo mama voisin otali ki aza mwana ya mwasi obengi ye ko conseiller ya koyoka mama conseiller bana na bino ya basi ba maman te conseiller bana mibali que tozana conscience que kozwa mwasi avant mariage ezali bien te. Ce que ozwi mwasi na mariage okozala na ba problème ebele te. Est-ce que si obala ebembe ozwi mwasi bovani na ye mwasi akufi babe avant to sokola il faut bala ebembe. Donc tout ça pour azwaki mwana bata kota kina na apoti na libala ya to vanda. Ta misusu ezali nini famille et comme si libala commerce baye ko bala mwana ya mwasi papa asali calcul ya ba classe tout ba dépense tout à ça pour la mwana fartira on a fartir ya mariage mobile ya tali que le prix qu'on a établi sur le papier est exagéré makasi puis vraiment ba rédiger wana tali abi ça va pas tenir j'ai pas assez de possibilités c'est comme bazo teka ne mwana et comme le rôle à côté ka mwana atali que possibilité ezalité bon avant dinaye moi si peut atali mobile nanga za na posa na ngai olieke nazanga libala eza pasi po misala ezate osomo le loko monsieur zobu mboko yo misala libala eza pasi mobile nanga mona moi le meilleur moi falanga aye komi kotisa to batela ba vie na biso bande ko basi bande ko mibali kolinga komi kotisa na libala te avant mariage na pesi conseil na bana tu ya ville ya Kinshasa na bande ko na ngai ba ya basi bolinga boko tsa libala te avant mariage parce que ezali na ba conséquences ebele le lope mobali pe akoko kufa tozo na to revenir na mobali conséquences bande ko basi bazo rappeler to ce qui to pesi mibali mingi dizera do to pesi mibali faute ce que zongi pa bande ko basi le lo aussi va na mobali ya kufi mais moi c'est pour memangambo moi ce ko fingama okosi la valeur ozomona ba conséquences ba réalité akufela mobali ta ukuthi babala oto kindaka libala bolibala ya ofele ya nyongo eza rebele basi mibali il faut bolinga bobala basi na bino biso bande ko mibali ndeko dave ce que bala mwasi na yote c'est le moment avant ya epa na yo lukambongo bala ye osali lokola Joel King nda bala ki mwasi na ye revile mboko ezali malamu ce qui bali mwasi na yo ekozala malamu okozala na honneur na famille na yo bana na yo bakozala malamu eza pour la protection ya bana. Monsieur Manito, comment vous chitez vers la fin de l'émission na biso au moins quelques salutations
Bon, je fais mes salutations à Louise Tituya depuis Paris, ma nièce propre. Je fais aussi mes salutations à mon grand frère propre Joël King, Naomi Mbombo Titeya, ma grande sœur Tinda, Ornella Iseka, à mon ami Sexy, Feli Kasungu, sans oublier à mon petit Dani et à Refine Elessé. Merci, merci à toi, Windak Yasbi. Hein? Caméraman, moi, je suis là qui est non, hein? La patronne, Nia Lemba. Oh, bah, que non, moi, c'est Mbongo. Maman sociale. Oh, bah, on est solo, la banana. Hein? Sans oublier Gaëtan Kitenge. Il y a Papa JP. Depuis le Brésil, je vous salue tous, sans oublier Maman Émérance Kalongo, Poupée Barbie, sans microbes. Hein? On a un cadre Oyo, à Pessibiso, pour tourner émission na Biso Oyo. Sans oublier mon petit, en Afrique du Sud, Jonathan Kitenge, Israël Kitenge. Oh, mon cousin que j'aime beaucoup, Thierry. Toujours en Afrique du Sud. Hein? Quant à moi, je vous dis bye.